après moi temps ya mulai ya omonana lelo liso na chaîne na biso toyambi yo tolingi toyeba situation politique moment oyo eza ndenge. Bon, au fait, situation politique, le moment où ils ont une gravité, à part biso de ton problème dans tout, biso nyonso, ton a problème dans biso dans tout, parce qu'il y a des crises, ils ont crise, mais ton commission va crise. Il y a un problème sur ton rose solution facilement, mais tout compliqué pour la sabatuke, biso ne banzambe. Il y a un problème comment, mais en fait problème za lango. Problème zate na place to outil, parce que place to outil quand la qui Congo est divisé, dans la République américaine. Mais le tout na Congo moko. Mais na place tout ça la makasi ki Congo moko tika la Congo moko en attendant to résoudre problème mikemike tout ça nango. Mais ba problème mikemike zo ya makasi. Ko biso to yesa makasi. Ko makomonde yango. To te ko vivre makambo moko oya 100 jours ya chef de l'État. Et que bazo accuser quelques personnes oyo er moko bakangi er moko batiki bango. To espérer nini que justice na biso oyo to moni siko ba changer moi ba autorité ya likolo to espérer que sikoyo frappe elinge banda to vivre ka système ya ba bendio ba pesi moi conseil après que ko bandela. Bon au moins ba to mususu bazo senga justice na biso changer parce que alingi moto ya linga te bakangani alors moto ngo so bakangi te au moins justice bungite ennemi na nso ba continuer na kaso bakangi wivama Congo ebongi mais juste bien ndenge tambula esenga ba preuve et puis esenga ba enquête na mboka na biso za ko kolona leloko buka leloko liali na mboka mususu ba enquête mususu esali ba temps ebele na zo tout exemple ya marque du trou bato yebi so la marque du trou biso za ko tanga to na ba na classe mama marque du trou ebandaki zo ko ba marque du trou viol o ba tueur en série na Belgique. Mais si les gens enquêtent ça, donc beaucoup de biso bien, beaucoup de choses ni makambo spectaculaire. Akangi mutu reportage en direct, akangi mutu béton, akangi mutu régime akarekwei, akangi mutu moni président sur makashi. Non, tabula ni monate. Oti ka justice ça musana dans les camps aussi. Mutu azana faute ba kusansonner. Mutu azana innocent ta bakangi na red ba kutika yi. Pour les bonito to mitsa ba prison na biso na ba innocent. Et puis tout tika bari na biso et pas ba coupable batamula na bango. Tout ça c'est parce qu'il y a une justice, il y a précipitation. Une justice spectaculaire, une justice il y a ba showbiz, c'est-à-dire vous pour la sabato. Show beaucoup za la ko sentir que oui, ah ba osala musala. Ya ngone mo biso bebaka. Donc là il y a pour funi mutu ama tu va se défendre, yo funi mutu apporter ba preuve. Et puis botiki pe mutu à se défendre. Voilà justice to lukunya wa. Odolingi. To kutana na magambo ya tozonga muke na magambo politique ndeko Fayulu asalaki ba proposition oyo RDC ekoki kolongwa na état oyo c'est-à-dire selon ye RDC eza na ba problème mais lobby 5 bafandi on dirait ka ba rejoindre même idée balobi bazongela basalela idée ya est-ce que entre 5 na ndeko na biso oyo azwaki te na ba élection selon seni bazo jouer même idéologie ou bien eza nango ka ba idée ya bien ba renforcer moi bon quoi apporter moi bilan na bango quoi. Au moins une conférence de Berlin. Congo est comment dire à Moutoumou. Et empêchant qu'il après conférence de Berlin en 1906, Massa la source de Bengaki, conférence il y a Saint-Germain, convention de Saint-Germain à Haï. Bien que Congo est à Moutou, Congo est à Moutoumou, il y a Léopold. Et comment il y a Léopold. Mais la grande puissance de Léopold s'en après, en 1906, pour la Camarotala. Congo to sala mbingini Congo ko iza batu nyonso iza ya mutu moko te so mutu moko apesi idée iza idée na yi pour nous comme ça idée mutu moko comme on dirait évangile on dirait ordre pour na biso nyonso na makanisi oyo apesa ki ya malamu iza ya kozuiza ya kubwaka peza so bolinto zo nyonso to melango to vérifier te non
ya pesi idée na ye atika pe bato mosusu batala idée na ye eza malamu to mabe bato mosusu bapesa pe makanisi na bango oyo moninga apesi makanisi na ye bobwaka yango nano te boyoka yo mpo opesi makanisi koimpose yango bato te mais boyoka botala dans la mesure possible ndeni bokozwa oyo ezali juste milieu mpona intérêt ya bato nyonso ya makanisi mabe te ya malamu olandaki yango makanisi wana nga nalandaki yango alobi tobanda baélection kobanda baélection lelo fo mbongo alobi ke ye azala soki ndenge nini deuxième personnalité ya nini mpona nini ozopesa idée otie yo moko centre ya makambo wana eza yo or okopesa idée neti yesu bamonaki ye mwana nzambe alobi wi me tata nanga azali te azomisi nyonso epa tata na ye mpo ani tolingi tozala na centre basolution makambo nyonso mpona nini apesaki idée me fale amilongwa na idée wana ya kosala ondire joseph asalaki koyebisa roi ke nzale koya boye na boye me luka moto oyo konome joseph alobaki teke wana roi nome ndenga non roi abi nonono moto yango aza te eza yo tokotya elo tolingi nde ndeko na biso fayilo asala nde yango wana fala bake no ngai fayilo makanisi na ngai yango boduka nde bokosalela yango ngai naza kuna te me napesi bo makanisi na ngai comme ça biso tokono bako non mbuta mutu fayilo yo nde biso toponi na makambo me ye moko amikotisi na makambo yango abike ngai nde mpo nazala wana via beti to parce que se considéraka déjà président éli alors sikoyo président azozela nini epa na biso so oza éli tu attends quoi de nous commence à poser les actes comme président poser baacte lokola président posaka baacte banda konome mpe ya yo bato banda konome mpe ya yo mpe wabiki président ya bibi nom révoque banda korévoke bao bosala malamu te voilà il y a une contradiction un président qui propose aux autres nzoka yo nde président arbitre yo nde faut nommer yo nde faut révoquer yo nde alors c'est que toujours basoutina rôle la président bebi na Congo voilà rôle le bebi mais makanisi na ye na boya yango te eza malamu mais nde amilongola na makanisi na ye amilongola ndenge nayoka nzembo mbo alobaka mata nga nakita eba nzembo yango nalinga yango makasi abi mata donc amata nzambe abiki yo nzambe mata nga nakita c'est ce qu'il fallait devrait faire fala zwa biloko mosusu amatisa yango abiki tala yango mpona mboka je vous donne ça comme aide-mémoire mais je ne suis pas dedans mais napesi bino comme piste de solution mais quand tu dis que voilà idée nanga po kongo ebonga nga nde mpo nazala wana bimi libanda ya masolo nyonso komikiti eza te mettre batractation ekoti entre mariage FCC cash général akufi guerre ekoti entre deux parties c'est-à-dire oyo balobi boye oyo bazongisi boye tout s'attendre na nini bon ce qui est vrai moi je suis très content naza makasi besengo parce que donc olobi général akufi qu'est-ce que ça voit mais ba parti politique bakomi ko finga na neti kaka moko savoir qu'est-ce que ça voit na liwa général na ba parti politique nga poser la question na accepter na question ne kokota non to répondre quand na répondre malamu to question pe kokota to ba auditeur ba koyoka pe question tulima ba oyoka question ba yokinga bayoki olobi tractation no ba démarche moko ya officieuse et floue na sepeli mingi na question na yo pour olobi tractation bato bayeba tractation mo bani olobi bien que ba tractation mo ezali entre FCC na cash donc olobi boy ba démarche moko officieuse et floue ezali entre FCC na cash ilo to condamner de yango merci mingi na question na yo parce que c'est une question révélatrice eza question moko edenga ya kokanisa ke o wana za kokanisa ezali mabete eza ba tractation ya solo. J'aurais préféré que non, ba négociation moko, to ba négociation mais ça fait dans le cadre de bon.
pour l'intérêt général. Mais quand on tourne une question de tractation, mon c'est qu'ils ont privé, mesquin, égoïste. Mais parce que oui, ils ont une tractation. Quand on a voté, on a nommé un mandataire de l'entreprise publique. Oui, ils ont une tractation. Ils ont flou, ils ont officieuse. Parce que l'OE est une d'habitude. L'OE est une entreprise, il faut être expert. On a un appel d'offres. Bato ba tangi ba zo pe chance à kopesa ba CV na bango ba sala pe ba test bozu pe organisme moko indépendant ya poto et sali bango test comme ça to yeba kina zo répondre na critères mais bo ça ba tractation bozo kabola yango ne dive na biso atundu liyongo vie wana za électricien te ayibi ko simba courant te mais vie na zali nani président ya nini ya PCA. Il y a un comité d'administration, il y a SNEL, compagnie Mounene. Il faut que nous un technicien. Ou un facilité pour que ce soit un et pas un séminaire na sala. Mais via Simba courant, via Banga courant, à Simba tester, à éviter phase na net. Mais via on a dit PCA SNEL. Et via on a dit porte-parole, il y a FCC à Kala. Donc c'est que Bamouzoumi pèse à la poste, c'est pour Zoalia. On dit qu'il fallait Michel signer chèque blanc Zoanayo. Batutoni to tchana ba entreprise publique de Bangoana. Or, pourquoi dans l'entreprise publique, il faut que la FCC oui muta cash. Oui, je confirme ce sont des tractations. Flou, ils ont flou. Réponse nayo na péché. Pour la loi générale, rien à voir. Général Azali Moussali, où il y a l'État, où il y a la force armée congolaise. Il y a Koufi. À Koufi, va bêter ma cité, à Koufi, va bien suicide. Enquête est ça, tout est enquête ici là. Il n'a jamais été membre de la FCC. Aza membre de la FCC. Il n'est pas politique. Aza politique. Nous devons faire armée. Aza Koufi, toi Koufi, mais non condoléances na famille na ye. Souci na ngaïza maka histoire ba Koufi na circonstance nini. Muta ko se suicider de se ko se suicider. Papa wana za na biloko nyonso mukile senga la mutaza nango. Aza na ndako, aza na mbongo, aza na biloko nyonso ami boma pourquoi? Même na niveau France ba osala banquête. Police na bango, trop ka baka suicide des atro. Ba osala banquête ba yeba qu'est-ce qui se passe na kati ya police. Bato bazo miboma na trop na policier français ngala na kiao po bino la na ba maboke bola na ba théâtre muta théâtre la kufini ngana ndako mukolo yo tant bato théâtre bazo kufa na zo ta sur télévision te ba ngo ba nga chaîne wana ba foni ga wana ke to la na matanga en direct ngamona ba information za soute zo comprendre do pona na information foni na cabinet wana ta na cabinet mais kuna moyen te ba na matanga baza spécialiste oyo matanga bakundaki yango ndenge nini bayina na yibaki mbongo matanga wana nana benga bango apesa bango mbongo spécialisation ya spécialité ya bandako na biso komi yango wana. Mais moi j'ai suivi tant bon balala na ba 2h 3h du matin na profinateur d'information na landi balobi ke cas ya suicide na police na France eza tellement élevé mais enquête est komi ko sala na police de police ba osala enquête ba yeba qu'est-ce qui pousse ba policier ba bibeta masasi ba bibuma police mais police na France awate mais pas na biso mutabeti masasi oh non adam mutape perdre ba bomia ba to perdre oh ba to bomia ba to akadi ya chekedi ba ko funda na tata ba to wa ni mosantu on a benga monseigneur ko continuer makambo pour banquette na sécurité tous en enquête ici là. Oui, il y a eu des tractations au kabula cop na sap mesa na tanga fait atundu ata électricien ta banga aviana banga courant so il courait betika na ndako na même besoin sa physique de vient à éviter. Mais vient à PCA SNEL. Dans la place de l'Italie. Donc, c'est que ma poste, monsieur, c'est la fonction dans la technicité, mon dans autres. Dans la moindre expertise. Vous comprenez? Dès qu'il vient à Bissot, Tchongo, Tchibungla, sur un coutumba. Azaki, Babi, Abandaki, Mouta Conter. Abani Mouta Conter, Aoma Tabaita, Pignoso. Tiens, comment qui? Tu dis déjà, il y a régi des autres. Donc, si pour un côté Conter, beaucoup c'était. Côté Tchobo, beaucoup c'était. Mais herbe, c'est que ministère il y a énergie, on dirait, mais là il fait ma peau, bah continuer à courant à 4. C'est dans mon ministère, ils ont un problème sous. Vous avez une expertise, ils sont mon ministre expert, docteur Batini côté aménagement du territoire. Bah je, ça quand les gens mon docteur Etienne Batini côté il y a santé. Ils ont senti qu'ils ont carburé. Pour ça médecin, domaine naïe. Carrément, on a côté défense positive, moi, banga manduki, monsieur ministre de la défense. Abanga ba soda makasi, mais ministre de la défense. Le magaba militaire a évité na mutu na évité, connaît pas. Ils ont une spécialité en bon abisso. Mais na moga musu ba ocha mutu expertise. Ata ba ocha mutu na côté moko yali moma ile yali, mais on se faire entourer na bateau bazana expertise. Il pas na biso moni ba nommer ministre.
azui ba petiner tout bazo sur les basi ba mukala na yachi ba mupembe na kati ya cabinet na c'est que la cabinet des aussi comporté yo le bige tolingi bo tia bato ba sengeli na bisika o sengeli maître banyamulenge baza bandeko na biso te mais bokitu na France atumbi bapine akomisi France yaye ukoloba nini na analyse wana bokitu mtatumba yemo kasi ye atumbaka drapeau et puis il se mettait na ye pas na kati me yeka raté mwana ngana boye na yepe ata mo mamuke d'abord dans le problème français boye ba obino mo ndenga ba il y a déjà un problème faut pas créer un problème kasi pour le mwana ngana ou soit yemo so ko ba problème mais bocheli so na mutu na été quand même pour makambo ya combattant ibandi na niveau France na 2006 pour kesu ba ka ina makambo na te vous comprenez mais ça fait faute dans biso to pesa gaming importance na ko yuka ka yi kulubaka makambo o italien te azolo bango pe mabe ngana landi moko batuni ke ce pas ya muntu fait en français moko ça kolega tuni mais qu'est-ce qui se passe faut yoka qu'est-ce qui se passe alors faut yoka qu'est-ce qui se passe pour muntu atuni qu'est-ce qui se passe on aza congolais te po ba lingala tuni na lingala vraiment ça champion lingala akofingo copieusement na lingala mais batuni pas un français ça kolega tuni mais qu'est-ce qui se passe. Il faut dire la réponse. Et qu'est-ce qui se passe? On nous a expliqué que le Congo, tout le monde a travaillé. Donc, tu vois, on n'a rien compris. Donc, c'est ainsi que vous aurez remarqué que même en revendiquant, il faut avoir des messages. Mais pour passer le message, il faut avoir une langue. Dans cette pyramide, les Chinois, les Chinois, Chinois, les Chinois, Russes, les Russes. Qu'est-ce qui se passe? Il faut avoir la lingala. Il faut expliquer, il faut comprendre, il faut traduire, il faut le traducteur, donc, et vous allez remarquer que combat na bango, ils ont cadré un message baoti négatif. Combat na bango, ils ont combat. Donc, c'est idéal. Ils ont combat moko bien bataille, moko bien pour faire comprendre qu'est-ce qui se passe dans la ville du Congo. Mais façon ba omemelango, na façon ba komi, tu n'as pas vu. Ba poster image moko boy ba moi c'est Ninduki na ba lati ba masque. Ça c'est les Boko Haram. Ça c'est les terroristes. Si vous voulez sur na bani, na commenter ba kambwana. Dans la main, il y a un problème pour calader dans le côté basa nga milu mili ba sala ba milu donc ba question na mino tuna ba tuna bo tuna ba bateau bazo bénéficier ma ba Congo là mais Congo na bénéficier on sala ka congolais mais bazo lia batu ba mbongo fo bazo boma Congo na kati biso dozati mais biso ne marobele o boma biso ne maloba na biso pour ba o to kanisa donc les combattants wa sala na niveau France d'abord combat wana to ba lié ba ki il se passe un problème na Congo ils a dit bango pour ba na revendiquer les revendications na ba limite et qu'il est au-delà de et qu'il est au-delà de ce qui est au-delà c'est moi là va comprendre bien sauter vous comprenez là donc papa faut foutre moi na Minerva mais ça que papa va foutre moi na Minerva comme papa foutre Minerva te moi no bani ko tembanda non réclamer papa il se na foutre récit ngo oh non réciter ngala ni foutre mais na foutre déjà récit ngo bani ko beta père na bi nous les nations dans les grands monde beta père na bi no pour foutre Minerva te zo beta ngala otiko na otiko ta na otiko ta ta muke. Donc à ce moment-là, on comprend de lutte na yote. Donc beaucoup cadrer lutte na biso. Et les bateaux de bêta pour nous devons avoir aussi des langages. Il y a commis qui dit ça. Il y a défité. Il y a défité. Chacun de nous a une force et une nuisance. Nous tous sommes là. Même Ngungi. Ngungi aza muke makasi mais Ngungi a bumi ba te belé lelo. Ngungi ozo mona. Kena bopito mona bato bakufa. Ngungi nda bumi malaria. Mais Ngungi so simbe boye a résister. Donc c'est que chacun de nous, faible qu'il soit, il y a toujours chacun de nous en soi une capacité de nuire. Et cette capacité de nuire, vous n'avez pas à Moutounios. Éléphant, la vité. Boutou Moubimba, Batouni Kouani, Abi Ngunginde à la Lissingate. Batouni Ngungi, Abou éléphant, éléphant là la tête. Donc, il faut avoir des limites, c'est ce qui est important. Maître, dernière question. Président de la République, par rapport à la relation oyo ba Kabola qui déjà donc déjà la relation na biso oyo par rapport à Liban ezaki vraiment bien te azongisi mais oyo suka oyo na moni tangi ba verset biblique ebele ba bengi kutu pasteur maintenant relation entre Congo na Israël balobi eza prophétique.
siko bato ba ba ndenge wana nabi ki za yote bato tuninga ba question bato ba ndenge wana balingi nini balingi to zali na Gabon on a Gabon kuni za makambo ya franc-maçon président ba wa kala za membre ya franc-maçon azawa bomba ngote azawa les secrétaires franc-maçon aki na France ba introniser grand maître ya loge na bango tant ya ye a exigé qui presque doucement que bato baza pembe na ye ba kota na franc-maçon na franc-maçonnerie na niveau à Gabon ils a bomba te muta yeso que je suis franc-maçon na Gabon muta bomba te abiso carrément je suis franc-maçon au sein de l'arabe je suis franc-maçon à ça mais la rapide zomo ne passe pas kenda au monde passe pas comment non bon, pour une fois vous avez un président ou azali ko la sabino bible ata zo sala mona mputa so ine ko kanisi wana mais en tout cas nzamba za ga mystique pour ba pera iso bible ba bingo ko sabiso et les pauvres ils hériteront ce qui na roi messieurs toujours ba blo la biso nyonso na ina to boaka mais bible to comment comprendre ngo le kabango donc nzamba na blo na sala ka ndiko nzamba na façon na sala na wa yiba bible tango yibi bible ko ide donc so chef d'état azo ko sabiso na bible bible ko ide mais so azo ba bosolo pour na bible na teza wa ko ndiko na hein oza pomina sata oza pomina nzambe mais so oza pomina nzambe en tout cas pour les grands bilona nzambe so na côté là so na pomina nzambe muto abine ko bible le bible yo siliki yo fali palo bande ngona yo nyalo bani sata le bible ou bien to na franc-maçon prima kuria yo ngolinga ga ngwana ona mutaloge olinga ngo izala tina te ba loge na ro bango lelo na ro bango vérité izala tina te comprendre na témoignage na vie na nga loge izala tina te père na biso muta mystique makasi mitanga zo kufa presque na comprendre ki nzamba zala azo le kufa ngabi mais yo bio zo muta grand maître mais c'est bon yo ba oza grand maître na bité na liko ngabi voilà siko lelo ozaluka disire na moi tout loge na bino amike wana ozali ko sala fier pour sala fier contre nzambe papa ko tuna ma question na to wani za croyance na yiti mais to croire biso biso na nzambe exigence na nzambe et quand quelqu'un passe mon bible tini muta ça ma bête bible contre les condamnés à ma bête donc soyi azana ma bête azo ça et kazo utiliser bible ko condamner au moins la conscience né aux mal à l'aise alors voilà c'est ce que moi je peux dire parce que dans ma bible il y a une possibilité la fois passée qu'il y a une église mo boya kota boya oh non kofuka maté qui vous dit qu'à premier pas mutu bagarre ko rwata la pera président fukami kaza fuka pas opposant na hiti umuri kwa domaine msusu donc il y a nzambe na niveau kota ngote parce que nzambe ya mystique nzamba mystique nzamba très compliqué très mystique mabik c'est il est souverain c'est-à-dire oya linga sara oya lindaka alors soki oya lingiza Félix ngana lingi Félix te c'est comme une mina nzambe ngai mona za mina nzambe izati oyo kinani na ngoma bango puis yo ndo tuna question ma croyance je sais là où vous voulez en venir. Et vous allez dire que la RDC est un pays laïque. Oui, la laïcité veut dire tout simplement que c'est là qui ne croit pas en Dieu aussi, bah, en droit. Pas seulement parce que l'église n'a yoté ba lobeli kuna, mais c'est là qui ne croit pas en Dieu, bah, ça fait un droit. N'a la laïcité. Mais vous avez pour une fois un président qui croit en Dieu. C'est la laïcité, il faut l'accepter comme tel. Donc il doit se priver alors makamba foi na ye pour accepter ça yo. Ah, mon frère, tu as candidature l'église la milieu voté. Message moko na bandiko o balando na kin na libanda mboka. Bon, message au fait comme tel ils étaient dans le message moi je peux le chef de l'État à chaque fois message à la nation mais par rapport à peut-être autre solo c'est qu'il faut que les gens comprennent que nous sommes des batutoro barato intervenants boya pas la mission tout le baba idée par rapport à la question de la mission nous ne disons pas que nous avons la vérité à 100%. OK et non plus ils ont Coran ils ont non plus Bible ou l'évangile il y a pas surat mais là ma kanisi na biso nous sommes dans la démocratie c'est une mutamutaba ko kanisa nini ya lingi. OK voilà et ya lingi ni pour mboka na yé yo peso na makanisi contraire na oyanga na place au finganga ola kisaki papa na bino na mama na bino bazaba mal éduqué pour ba éduquer mutu moma beza yo oyisa bango sonité papa na mama bazaki ba mal éduqué to yeba kité apesi biso fruit ya mal éduqué za yo zala quand même na maîtrise ya ko finga te mais ya ko luka ko yo ça va parents sonité ya ko pesa makanisi na yo to yeba ke non vous a rescapé vous a chance bien que papa na maman bazaki be éduqué te nga mwana na bima ki éduqué et ba peso pe maboko abi place wana ba ko yeba ko zala reconnaissant pas ba parents. Moi quand je vois un homme passer à la télévision en train d'insulter na yo ko da ma pas papa na maman na bango
Comprends? Ils ont perdu toute une nuit pour rien. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.